Bonjour, bonsoir chers internautes, je sais bien que vous êtes très nombreux de me suivre partout dans le monde. Bienvenue dans notre émission Place de Star, une émission socio-culturelle avec votre humble servante Jérou Chaba Fosset, Antibouchou, l'enfant de Marie-France Vangoulacel et l'unique reine mère. Bienvenue encore dans notre chaîne YouTube Congo Suisse TV. Bien grand merci à mon DG, mon papa, mon patron, Maître Boss John Moté, ma maman Michel, le big boss John Moté, ma maman Micheline. Merci à vous mes parents. Donc voilà, bino bossa toujours on a pour soutenir moi na bino. Bino moko déjà bomoni balandia Congo Suisse TV to bomoni katoza na place des artistes. Bongo wapi na victoire, place wapi ba artiste comédien e ba sangani pona ko kumisa pona ko tombola toujours o asala ki bongo moko na bango na kombo ya Maître Pai. Baza toujours wana pona ko interview pour makambo ndenge eleki par rapport ya day par rapport à makambo ebele bino moko déjà to ko so artiste moko ba expliquer problème ni lekela ki Maître Pai et puis le bib artiste comédien ba négliger qui a comment qui vraiment négligé mais to ça toujours on a pona ko sepel sababone ya Congo Suisse TV to ça on a pona ko sepel no to ko ba interview ya ba comédien ba koloba moko akoloba par rapport ya makambo ya day ndé eleki le bib artiste mususu batie ba cotisation mususu pe batiete to éviter pourquoi tous en a moment il y a confinement oh y a dit en tout cas félicitations au parti pour comprendre tous en a moment il y a pire que puis confinement activités à bloquer mais pour nous recevoir sabino toujours to koyambela bino pe to kozula bino ba artiste na bino moko boyo kabakolo ba bongo na micro ya Congo Suisse TV un grand merci réalisateur na ngandenge déjà zo sala musala kitoko un grand merci puis na patron na biso na papa na biso azara toujours wana zoka biso lokola bana lokola baleki lokola ba travailleur bongo Maître John Moté ma maman Michel to réalisateur tselanga et le maman kozula zulanga et puis to kozonga lisusu pona ko yambela bino pe kozula bino ba artiste comédien au bolingaka merci. Chance oyo na zwa ya retravailler na ve eza mingi na etchecheri parce que biso toza ba natif ya Kasavu butoyebi etchecheri à l'époque bango nyonso bazaki ya osangana wana avant Chic Loenge et Panzana nouvelle vague Loenge et Kene avait na biso Maître Pai dans la quai pour former ba na biso ba yoma auto benga gaou ba na biso ba phénomène la die sobe ba ser na biso ba Zena ba ser na biso ba Gabriel ba na biso ba Willy Mambu ba Chic Norris baza tellement ebele que bato mususu to bosana ba kombo na bango c'est à l'époque que to bande ko travailler na ba na biso ba Thierry Mongombe ba ebi ve na Thierry Mongombe pe à son âme baza pe ba ve oyo to banda ko landa bango donc tant to landa bango na ba spectacle belé to banda ozala na bango donc baza ba ve auto za na ba souvenir ya bien makasi pour na ba ve wana c'est un peu ça. Merci beaucoup Ndebolo. OK, merci beaucoup bon moni déjà to ça bongo na moko ya ba artiste comédien na kombo ya Kaluji ba benga ke bongo artiste Rankine donc le lot peut to confirmer ki Rankine na waza na malgré to ça na bon moment ba matanga mi Rankine to bon bonjour artiste. Bonjour mère. Bon artiste comme on a le lot star munene to na lo balokwa donc grand comédien mo bien boko na biso atiki biso douleur wana so mema onde. Ça fait mal et choqué biso surtout biso ba kokona parce que na bato baebi que Kaluji aza produit de Londres aza mwana ya mangwa ndengi wana donc du coup on aza kokobar na valable donc tout ça la disparition moko le plus triste vraiment ishokaki biso to ka ba vena biso a kufi ça dit mutu to qui affecté na souci na choc bon là tu ko réaliser ce ko ba règle et normes ya vie tu comprends que c'est normal to bota maka pour un jour peut muta kufa donc si qui mukano na journée onza mataki atika mukili. OK voilà merci encore ça obi oza kokona donc baliwa vie ezotambola mususu baloba kufina maladie o mususu baloba kufina maladie mo songolo pakala quand osana koko ya vie oko confirmer les biso artiste ni vraiment aimé na liwa déjà ba tufa ba keza pandémie on a té eza corona té o vie a kufina ngo eza malade abanede ya kobela akota ko pita ko maintenant niveau ba coma mais nza masala ya grâce ayo bima la rabimi na palin après ayo ça la crise ndé ya ko kufa na palin do ba image ba mona ki ba publier ki wana ba encore ba ta na corbière ça qui o ba ko désinfecter ba corps nyos à l'instant donc ça pandémie té via belaki là ça on est pas ni que ça pandémie na bengi de Londres pour exemple singa to longo na mito ba to que ça
corona doit faire une maladie normale. Ok, merci. Souvenir ni na malam oyo tikal nango na ngamba mettre pai. Vraiment asali mingi, asali vraiment mingi. Ba bon souvenir zali ki ba cri na ye, ba na oya bimise be sobe ba vu de loin ba tout on a ba de Londres. Ti le lo ba bimise be ba na belé, na ba micho to za ba koko. Ben ba briefer la merveille. Donc ba souvenir malam zali, ba œuvre net zali gravé, ba cri na ye, ba nia wale chiclet. Bah liboso place il m'a place so ba konda ba dendo donc c'est qui vraiment Dieu a sali fort vraiment paix en son âme que la terre de nos ancêtres lui soit douce moni J de Loua. Voilà, en tout cas merci beaucoup ba lobi to kendara ba lobi to kendara to tambola bino mo déjà bozoyo kabongo makambo oyo vi na biso kutane nango voilà expliquer comment ndenge ve azalaki en tout cas bino bata bilobela en tout cas to yebi bino te artiste bonjour artiste to za bongo lelo to sangani biso nyoso ba journaliste ba comédien pona ko rendre toujours dernier hommage na vie na biso za bongo maître pai akufa ka tika ki biso mais makambo so tambola vraiment ebele ba lobi artiste comédien ba koma kitina niveau même ya ko négliger vie est-ce que est vrai? Non, ton négligé vient de Nivia à Zaranapoto. Même artiste comédien, tu as bien ezala qui te vie comme une maladie, mais artiste comédien, tu as mon côté atikali ko bien vie. Bon, maladie mais bozo bande ko beta na bino kara. Bon, je sais on est en batu bazolo bana bango, mais ceux ça na batu ba benga qui je crois pas que non, batu bazolo bawana, bazengna vie pe 1000 pour faire que non ba benga mutu ba benga tu mutu benga ngati. Comprends, on les a déjà problème ici quoi déjà mutu na mutu ko être répété selon yé. Mais c'est qu'important c'est to la papa na biso akei moli moni fana na qui me place ça il n'a place que biso to bana lo balobaka pour na ko sepisa mokil c'est pas important. OK, merci souvenir on est bien oyoza nango nangamba vie. Oui, bah souvenir ça d'abord et belé mais sauf que non na zo vraiment temps ya kangamana vie trop remonté na mona na kine na dernier tournage na ya suka na dernier voyage na suka to sana kinde to zo temps années na tournage mo boy to solo la baté ya biso ka atene ka biso ka non petit bino bozoya respect comme te les gagnants et puis kolinga boulot c'est fini. OK, merci. Tozo koba toujours po biso ana Congo sur Steve nde mosala biso ande mosala tozo la tête tozo la muka pona musala o boss na biso maître John apese la biso conseil et puis musala oyo maman Micheline apese la biso toujours conseil bana boza la toujours wana pona musala toza wana tozo continuer tozo koba toujours na musala tozo kende bongo pembeni ya artiste na biso tozo sur la bino kaka artiste oh vraiment ba eba ki vie malam o bavanda ki na vie to cause n'importe qui oya koloba pe n'importe quoi yango tozo sur la bino bateau bazalaki pembeni na vie puis côté moro na vie to poussa na déjà pour pembeni artiste na biso micho artiste bonjour artiste lelo toza bongo biso no so ba journaliste ba comédien to sangani bongo pona ko rendre dernier hommage na vie na biso pai souvenir on ina malamu za na ngo pona vie ezebele ya ba conseil belé telaka mtabimisa fermé sobe papa na ngazaye da ba souvenir za belé ko babandaki koloba ke mettre vie azalaki malade artiste comédien ba négliger ki ata ba pelo babandaki ko benga te abandaki koloba ke asa malade moni ata lobi ba kosio ata organisation mora bien zalaki te azaki na kine to seki to meli to lie azongi na poto kozonga azongi na poto après quelques jours abeli asali crise akufa COVID-19 on a pesé te ngalo kwa na mona ki on te na lobali kam na moniti fana loba on a moni te na ngobeta liso na muti. OK, merci beaucoup batu ya bikomela internet tozo benda mato ebotika bikomela eza na sens te po beta ba nombre de vies belès que faut komaka lokuta non lobela eloko eza vérité pe sala makambo eza solo que na place ko maladie mo be o am souvi azala ki na ngote via bela ki via ba négliger ki en tout cas to boy luka titre bien c'est resala peka ba via babi musala bien benda peka maramba bien merci artiste Micho merci pour notre temps. OK, merci tozo koba toujours yaya lelo ezali mokolo oyo na poto esika atika kibiso baza komemaye na ndaku na ye ya suka. C'est pour cela les artistes comédiens ont décidé d'être en communion avec bandeko bazo participer physiquement na enterrement na ye. De l'autre côté à Kinshasa, les artistes comédiens vont dévoiler la plaque honorifique en mémoire de l'artiste Maître Pai.
La manifestation ne sera pas longue. Nous avons quelques points. Après la prière et l'hymne des artistes, nous passerons Namo. Moana tokomeka un peu ko parler sur biographie to la kisana biso tozaliawa nanyoyo azalaki maître pai. Après biographie tokopesa dans na témoignage. Na témoignage, nous allons donner la parole na représentant moko ya famille kwa kozoma lobape na kombo ya famille. Nous allons également donner la parole au président de l'association des artistes comédiens. Après le président des artistes comédiens, nous allons également donner parole na moko ya lisano baninga oyo basalaki lisano na maître pai. Donc il y a promotion bato nyonso bajouaki na ye moko pe akozwa micro pour passer à l'obamo dans le cadre de témoignage. Après le témoignage, nous aurons maintenant cet honneur de dévoiler la plaque honorifique en honneur et artiste Maître Pai. Plaque wana yango egozala awa. Banani va dévoiler yango. Nous allons faire une symbiose entre sa famille artistique et sa famille biologique. Nous allons inviter la famille biologique qui sera son petit frère propre qui est parmi nous et l'un de ses enfants, accompagné du président Massoumou qui est le président de l'association, et l'ongona président Elombe, na papa Nabiso Kwedi, y compris le président Esobe na Mbalion Sombo, oyo moko na bango basangana ki na ye na lisano bauta ki na ye kalaboyo kama na biographie ne bakokende pona ba dévoiler plaque wana après ko dévoiler plaque ne moko kati na biso akokende kotala plaque na libela. Sur ce, nous débutons officiellement avec la cérémonie par la prière. Après la prière, nous aurons hymne Nabiso. Nous invitons le frère qui va nous aider aujourd'hui dans l'exhortation. Juste pour une prière, atika moma oyo nyonso na maboko nzambe. Osantu nzambe na bomoi. Toto Jobo tondi nangolo pe libakumala mobetisi biso na ngonga oyo. Ondimaki ete tosanga na kati na esika papa. Pona komita isa lolenge tozate kasi ezali nde pona kokumisa yo. Biso bato ya mokili toye kobondisa kasi pota ya motema kaka yo ndeko kokausa yango. Mokonzi pangusa penzo na miso oyo etangi likolo ya bana oyo atiki pe likolo ya baninga na ye. Na ngonga oyo tika ete molimo santo na yo akamba biso na kombo na Yesu Masiya. Amen. Avant tokende na kati ya ba cérémonie, nous passons peu na hymne Nabiso. On a une manière à la fin d'être ça la hymne Nabiso. Jacques Mukoza Mangwaou. Mingi tozaliawa tomoni totala na télévision. Peut-être la musique kasi lelo tozwa libaku ya koyeba nani oyo azalaki Jacques Mukoza. De son vrai nom oyo abotamela Jacques Mukoza est né à Kinshasa le 12 décembre 1964. Fils de papa Mukoza et maman Saluka. Comme le couple appelle ça, Monanaye Yamwasi Tatiana. Père de 5 enfants, 4 filles, dont un garçon. Oyo 3 bazo représentés à Walelo. Ressortissant de la province du Congo central, précisément dans Mboka ya Mbanza-Ngungu. Wana biographie naye, mais sur le plan artistique. Azapé na biographie naye sur le plan artistique. Abandi Mosala Oyo vers les années, au début des années 80. Donc aux années 81, 82,
abandi mosala oyo ya art dramatique olinzoto wela basali trio mangamba elakisi nini? Trio mangamba ezalaki lisanga ya baartiste ya misato oyo tolobi mangwau ma comme mangwau nga comme ngadiadia mba comme Mbalio Sombo. Donc ezalaki lisanga ya mangwau ngadiadia na Mbalio Sombo. Na trio wana tomoni lelo moko atiki biso, moko azali na mikili ya poto, mais moko aye korendre hommage ya suka na ndeko na ye soki esika azali atelema mpe tomona ye. Voilà, ye wana Fredi Mbalio Sombo. Merci. Wana azali motoyo basalaki na ye trio mangamba. Kolonga basalaki trio mangamba. C'est comme ça qu'on honore un artiste. Voilà. Kolonga trio mangamba yango ekomaki ape chic shot loyenge. Chic shot loyenge. Bakei ti aye kosala nouvelle loyenge. Pardon? Voilà, après choc, basali choc Minzoto, après choc Minzoto, la nouvelle loyenge. Voilà, nouvelle loyenge, si c'est épelé, Yaminene, abimisi yepe na chic show na nouvelle loyenge, l'artiste le coup la phénomène est sauvé. Azali mono pas bimagi na nouvelle loyenge. Ayepe ko rendre hommage na ye papa. Ce qu'est-ce que Azali a corroté le mappé. Voilà, le phénomène est sauvé. Yepe ko rendre hommage à Souka. Là où il y a papa. Voilà. Merci. Voilà. Merci Souka. Là où il y a voilà. Maman le est là. Merci. S'il vous plaît. Maman le est là. Voilà, wana na nouvelle oyenge entre autres Dudu Ndjeke pe azalaki na kati wapi yendeko voilà ye wana za mama tozalaki pe na mutu akala ya Johnny oh plus tard asalaki le duo ya Johnny Ntsakala voilà ye wana pe ko rendre hommage ya suka na oya ye ndeko voilà ndenge tolobaki pe na nouvelle loyenge kolonga nouvelle oyenge ekambami ti lelo pe na mokolo ya le 3 mai 2020 Maître Pai aye kotika biso na mboka ya Paris. Voilà wana ti aye kotika biso mena nsima na ye atiki bana ebele atiki bandeko ebele asalaki na bango oyo pe lelo baye korendre ye hommage ya suka ndeko moko ye alongoi musika pe alobi akoki kotika ngo te Jojo Mulex voilà ye wana akoki kopepa Jojo Mulex voilà merci beaucoup bamoselu bazali le président Molai azali ye pe azalaki na bango kuna na mboka ya mindele le président Molai ye wana voilà tomoni ba mama Constant bato ebele basali na bango elongo pona le trio mangaba madame Ngadia Ngadiospe aye ko représenter mobali na ye merci beaucoup à Pepika na musika voilà merci nous passons directement na point Oelandi toye na ngonga ya témoignage. Na témoignage, tokopesa maloba na famille. A profiter pe aloba mo na compte ya libota. Tokopesa maloba na moko oyo basalaki na elisano. Tomoni bango bazali ebele, moko bako délégué akozwa maloba na compte ya baninga na nyonso ya lisano. Après wana nous allons clôturer na président de l'association Nabiso, il y a artistes comédiens. Voilà, au moment opportun, nous allons également vous présenter la famille. Nous donnons actuellement la parole à Liévin qui est son petit frère propre. Yendazo Maloba, Nakomo, ya famille. Liévin Simanaye,
azali na bana oyo memi bana oyo maître Pai atikeli biso bazali awa représenté par 3 bazami satu moment opportun tokotelemisa bango lors ya bakopelisa bougie en l'honneur ya papa na bango. Nous invitons les 20 pour la parole na compte ya famille. Bon, Naï, Nazali, membre de la famille, et Maître Pai, Nazali, les qui n'est propre, tout le monde même père, même mère. Naïe, qu'on s'est présenté à la place des artistes. Donc, disons, Naïe, qu'on compare sur la banane, parce que, alors, je remercie ma collègue qui a grand frère Nalaï, na Oyo, Nazali Kosala, Awa, la place des artistes. Voilà. Voilà, là c'était les mots de la famille qui a remercié premièrement les artistes comédiens, les collègues à son frère pour ce geste mémorable au Basali Pona Ndekonaye. Sur ce, nous allons donner la parole na moko ya baninga na ya lisano bato basali na ye mosala nde tozopesa moko na bango maloba topesi maloba na moko na bango oya koki kozwa maloba le président Balio le président bon voilà il y a zozwa maloba na compte ya baninga na ye qui vont allumer leur bougie pour la kolakisa que papa agotika la éternel à travers ses œuvres. Nous allons inviter les 3 enfants, la grande tête Tatiana, voilà, qui vont arriver, s'il vous plaît, les sœurs qui vont arriver, voilà, la bougie est là, voilà, nous allons vous inviter, les enfants venus, la symbolique que vous représentez, papa, Matin des Akuna, mais Awa. Pour nous, c'est ça. Et là, on a la cercueil, Lali Awa. Est-ce que pour ça, on peut applaudir très très fort pour l'artiste? Voilà. Vous allez maintenant avancer. Là où, voilà, avancer. Là, vous allez placer ça les 3. Signe que papa restera éternel à travers ses œuvres. Yangona, le nom va se développer à communiquer avec papa. S'il vous plaît, laissez le petit gars-là, ils vont placer vos bougies. Laissez, le protocole va aider. Placez. Voilà. Voilà, symbolique Yabana, qui sont de cœur. Là, Nyansozo, le Kakuna, les enfants vont rentrer, accompagnés de leur père, qui est papa Lirvin. Voilà, symbolique, on a papa Gotika, la Seko na Seko à travers mes œuvres. Merci. Voilà, s'il vous plaît, bande konyoso totika sko alende na suka. Totika ina mama na likambo ezali de président Masumo. Après maloba ya président Masumo ou bien avant la parole et koza d'abord akoya ko tcheli nzaka na ye na livre na registre de condoléances maloba na ye oya kotia pona kotikela bana maloba azoloba pona moko ya biso atiki biso le président Masumu. Nous vous invitons déjà d'abord à griffonner écrit dans le registre de commerce de condoléances. Après nous allons inviter d'autres personnes pour bannir le président Masumu. S'il vous plaît, on peut pratiquement Moussika. Voilà, là c'est le président qui est en train de griffonner quelques écrits gothiques à la Libella en mémoire il y a Maître Pai. Voilà, on a griffonné. S'il vous plaît, bande de presse. Donc, il faut que vous musique, mais vous comment, hein? C'est pas toi, Yetiawa. Nous allons faire juste un symbolique, même 4 personnes. Nous allons inviter également le papa Cody de s'apprêter. Après papa Cody de Trésor, le DPA s'apprêter.
Le président Mola Ipasalissi, nous allons faire juste 5 personnes ou 6 personnes depuis que personne n'a été pour Moussoso. Merci. Là, c'est le président. Je préfère terminer d'abord et puis s'il vous plaît, bande de presse, de prendre le bis aux tâches difficiles. Tous à la ouate. S'il vous plaît. Même au temps Thomas, tous à la musique, ce n'est pas il faut jouer un écrit. Non, s'il vous plaît, tous à la boue. Ah, tous à la tête. Voilà, ça c'est notre papa. Papa Kouedi. Léazo comment? Voilà, c'est tellement émotionnel. Malobao livre otika na bana bandotanga malobao bandeko ya papa Lisano bakoma pona papa pona bango, ça fait toujours du bien et réconfortant. Après ma casse vraiment. Après le président Papa Kouedi, nous aurons également Phénomène de Sebe, Moutago Griffoné, à Rotika, Maloba Pona, Yaye Papa. Nous aurons également. Là, c'est Papa Kouedi, Azo Griffoné. Phénomène. Voilà. Moment président Massouma Ozamaloba, vous allez commencer peut-être à griffonner tout au couru derrière la montre. Voilà. Nous remercions également le bourgmestre de la commune, il y a Kalamou. Merci. Nandeko Oya Sungibiso na décoration, Aza architecte intérieur, décoration intérieure. Oya Sungibiso na décoration, Benda concept, Aza peu jeune, Aza artiste jeune, architecte Oya Sungibiso na décor Oyo Nyoso Tomoni Awa Benda concept. Venez, c'est aussi artiste. Ce qui est artiste à saluer le Kamalamu, nous aurons toujours. Voilà, merci Nayope. Merci Wapi Ayape. Merci. Sortirons ici, toujours, Pesa Malobana président, Masuno, Pena, après sa mort, Pena compte, il y a artiste, Simato, passé dans Côte de Vallée, plaque honorifique. Mais côté, il y a Zo, Tiki Nayepe, Makomi, Ogo Tika Lape, Libela. Na Libela. Merci, Wana Izalaki, Phénomène de Sobe, Netozo Sukisa, Wana. Voilà, le président Mbalo Sombazo pour rapidement juste 1 minute. Photo le cas na programme Soufou. Bande ko presse, moi j'entends Kitabori. Tokita, s'il vous plaît. Tokita, s'il vous plaît. Tokita, pour continuer. Sécurité ANTPC, retient ordre, s'il vous plaît. Autant comme ça, la cause à la bourse, on a dit que sécurité, ndenge toyi korepresente bafamama osala mpe bato ya matanga nde tozala encommune na bango bien bandeko d'abord na kombo ya bandeko na biso nyonso tosalaka mosala oyo tobengaka maboke, tantôt théâtre, tantôt cinéma. nalingi na remercier
bandeko nyonso oyo tosedonaki la peine pour que tomeka préparer cérémonie ya moke mais eza na importance ebele. Ezali pour que tolakisa na molongo que baartiste comédien baza bato moko panzana boye kaka te sans idée baaventurier tout ça kosekisa ou quoi que bazali bato posé bazali organisé. C'est pourquoi pendant quelques jours tomekaki kokutana na bandeko po tobongisa rencontre ya lelo na mémoire ya ndeko na biso Jacques Mukoza Mangwau oyo autaki kotika biso na mokili ya poto. Tolobaki banda ebandeli ke tozaki na difficulté makasi parce que tokufelaka, mais pour la première fois tozokufela mais ndeko yango akufi aza na biso esika moko te. Oyebi très bien que lokola tozo baya kolakisa moni kombo papa pona musala oyo aza kosala yaki médecin te yaki je ne sais pas qui tout ça mais en tant que merci beaucoup l'équipe technique et accompagnement dans la aujourd'hui nous serons là, c'était là votre émission Place de Jérusalem, une émission socio-culturelle avec votre humble servante Jérusalem Bafossette dans sa génération dans la seule et unique reine. Un grand merci à mes deux amis, mon papa, maître John, et ma maman Micheline, merci pour la patience que tu as fait dans le la makambo ebele te makambo minene na kombo ya Congo Sud et puis bosana te bosabone na chaîne na biso po bomona susu makambo ya bafosete omona bémission na ngai nde nazoyela bino bastara bien bosabone na chaîne na biso Congo Suisse TV donc bosabone wana na pesi na bandela su bambote puis merci na ngai na boss na ngai maître John motema ya mama Micheline en tout cas mama openda zo atisa bambanda mopanzi avant de moko na ngombe na mama Micheline merci beaucoup pour la conseil et puis pour la confiance au